oyaki kokufela ngai kuna na ngumba ya Golgotha ye wana bolingo na yango yeyeye yo bolingo motema ye ye nzambe na lokumu ye nzambe na ngango oyo alokotanga na fulu ye nazalaki moto pamba na miso ya bato nzambe oo ngolo opesi nga lokumu ye nzambe o nazalaki na nga na kati na mboka ye nabotama na zamba o ngolo pakolinga mafuta ye ye omemingi ngai na Kinshasa o bakomi kokutanga na mabele pote na koma malamu ye nzoka elaka na yo papa na ngai mokolo moko opakola ngai mafuta o nabengaka yo mpaka na mikolo elombe mobali oyo alati molekani na pembe nakokisa ona nani misopo na ebale yo nde pema oyo ezalaka na nzete liloba na ntango bisika yo olekaka papa otikaka makaka na bilembo nandimaka otika makaka na bilembo na yo na motema na ngai yango natatolaka monene na yo ozali nzambe haleluya ata mokili mobimba kotatola monene na yo te na yo ozali nzambe nakumisa olo lelenge nini papa zwa lokumu mbombiana bokulaka ekiso lenda lola mbombiana ekiso bolongo otaloka zongila basusu yawe otikaki gembo na yo kuna na lola ye bolingo motema wo nzambe na Françoise Bangwe nzambe na lola ye papa boyebaki biso uta na mokili nakosengaka bambongo na vilo poninga ye nzambe botalaki lolenge na ngai te papa o bato na mokili bamonaki nakomaki na suka ye kolo bolinganga mingi yo nde papa na ngai nazanga papa etike ya papa o yo nde papa na ngai ya motema yawe otikaki kembo na kuna na lola makambo osalelaka nga papa epesaka nga posa ya kolela o opimelanga nga ya miso ya kolela nalelaka se na loyembo lokola bakoko na biso ya bamongo balelaka na matanga na loyembo anganga moto azwaka kaka oyo bapesi kolo opesi nga bobele mongongo ya kolela o na yango tika na yebela yo ozali osuli na nga bolingo na yanga na motema na nga oyekomama na ane ya molimo mosange eza na butu mpe na moi nakobosana te lokole ngurutama etika ndanga nani akokiko lokola yango tika na yembela yo ozali osuli na nga ilolo Golo Yesu nazalaki na potopoto yaya olokotinga yo Jésus osokolinga na makila na ya opakolinga mpe molimo na ye mokili mobimba ekomi na posa na ngai bayoka otie na motema ike bolingo na ya nakobosanaka te atina bomoi na ngai yo dambuta
Dambuta kangoka yaka. Yaka yaka. Dose yaka. Oliva motema. Nengina loba moya. Na biso vérité dose. Na vision nanga un jour. Na wanda koloba. Un jour na oyemba. Kwano na bimite. Na bi un jour na oyemba na damuta. Un jour na oyemba na toma lokofe. Un jour na oyemba na lifoko du ciel. Na lobaka na vision nanga wana. Mais lelo Zamba komisa mo réalité. Yango mo nazo benga ya o matana podium. Tala ba vision na yo. Ba foi na yo comme réalité. Yango na lingi accompagner nga moke. Golo Yesu na maye. Golo Yesu ye. Go. Bolingo motema nangayo. Bolingo motema nangaye. Bolingo motema nangaye. Bolingo motema nangaye. Bolingo motema nangaye. Bolingo motema nangawo. Golo Yesu nangaye. Golo Yesu ye. Nazalaki na poto ya. Olokotinga yo Jésus. Babandaki komemanga na mokongo ye. Olokotinga yo Jésus. Osokolinga na makila na ya. Opakolinga pe molimo na ye. Mokili mobibe komi na posa na ngai. Baoka ote na motema ike. Bolingo na ya na kobosa na kate o. Kati na bomoi na ngai. Elaka Golo Yesu na lingaka ya. Ai Golo Yesu na lingaka ya. Ai Golo Yesu na lingaka ya. Golo Yesu na lingaka ya. Daddy Beda. Baye baka mosakoli ya malamu na bana azamo na mama François Simer. Yoka malamu na loyembo ngape na obi papa na ye yango sikoyo na sepelaki ma alela yo ana lo laka na nga mobimba yo kae so za na besoin évangéliste ike so na so okipe na otinde na oye aoyemba bolimwa motema na ngaye bolimwa motema na ngaye bolimwa motema na ngaye Golo Yesu na benga kayo nzambe ya mama Françoise Golo Yesu bolimwa motema na ngaye bolimwa motema na ngaye bolimwa motema na ngaye Golo Yesu orangoro te ma Jésus orangoro te ma Jésus okitendoro ko Jésus okitero te ma Jésus na benga kayo kombo monene yaya Golo Yesu otisanga na chambre na yo na mona nzoto na yo Jésus lokola rita mona kinzoto ya Boaz Golo Yesu samba na yo nde Biblia papa esikanga nazwaka mapangoli lolenge nini nakoki kokota na zamba soki lisuki ya molimo mosantu te soki yo nde busole na ngai Golo Yesu pambola Yesu yoka malamu yoka dose endoku mamoyo yaka nana bat balinganga mi ba interpréter banze mona pourquoi ça te frère Patrick
Olingo ya motema nanga ye, olingo ya motema nanga, olingo ya motema nanga. Lolangololo chwa Jésus, lolangololo chwa Jésus, lolangololo chwa Jésus, lolangololo chwa Jésus. Azobi misapa album na ye. De mon repère frère Paul. Azobi misapa na ye karaté. Amen hein. De mon repère d'arriver un jour au Bimisa. Bolingwa mote maname. Bolingwa mote maname. Bolingwa mote maname. Bolingwa mote maname. Nabenga kayo mpongo monene aya. Kolo yeseye yote makolo ya bakoka Jésus miso ya baveugle Jésus likukuma na mose papa ere liseko ya basantu Jésus kotisa ngai na chambre na yo namona nzoto na yo Jésus lokola lita monaki nzoto ya Boazi kolo yeseye nzoto na papa bilakeli mabe mpo na mone lipamboli mpo na mwasi ya libala ye Nazali mwasi ya libala na ye kolo Yesu kotisa ngai na zamba na yo nakende koboma kosi Jésus nabimisa mafuta mwanzoi papa napesa na libota na yo mafuta mwanzoi nde mapamboli kolo Yesu zamba na yo nde bibilia na yo esika nazwaka barema lolenge nini nakoki kokota na zamba soki lisuki ya molimo bosanto te soki onde busole na ngai yaka ya tolingi tomata tiabo nabengaka ye tata mapasa nalobaki nasepeli parceke namoni ka 2 personnes namoni na kati ya sali ka 2 personnes yango nakumisi nzambe pluriel ebandi na combien na 2 na mokili toaka 2 personnes mwasi na mobali ntango osalaki mokina yo papa osalaki biloko mibale na mibale osali likolo na se papa ye osali mwasi na mobali Jésus ntango ya bapasi mpe ya bisengo papa ogo osali ntongo na pokwa Jésus ntango olingaki koboma mokina ntango nano olobaki akotisa banyama mibale na mibale bakota ikaka 2 personnes eza konakisa elebo ya circoncision esengeli okata mageka na 8e jour précisement na nzela ya désert afin ke na ntango kotombwama olobaka ezali mpo na makasi na ngai te eza ngolu na nzambe ntango Moïse amataki na ngomba amataki na Aaron na ire ya Jésus avec un petit Josué kasi na bataille Jésus ntango Samson alingaki koboma bambuna na ye akotaki atele de poto o Jésus avec un petit enfant avant voici ta mère Jésus koya na yo na mokili oyo otindaki baye kolimi baye na mibale kolo Yesu na ye kolo Yesu liwana yo na kulusu okupaki atele de biga avec un petit enfant batetela babengaka yo liwasa yo biso bamamfa tobengi yo na nini fafala boketu lefoyo dambuta yaka toyemba le grand mystère